Bonjour, bonsoir, bana mama bambote bisika nyonso bozwa mise Noela TV na pesi bino bambote na kombo na Yesu Nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille. J'espère bisika nyonso bozwa mi. En tout cas to bandi ba semaine na biso elamu. En tout cas biso nyonso tokendaka misala na bana biso bakendaka bakelasi to bandi yango bien na kombo na Yesu Nzambe na lola abomba biso nyonso pe apesa biso souffle vie na ye ya ofele bandeko o tosombaka te o bato mosusu ata aza na mbeto hôpital po apesa Nzambe na biso ata merci azokoka susu te biso toza na pema pe na bomoi pourquoi pas tokumisa ye topesa merci bandeko ezali pema ya ofele tofuti eloko te tosombi yango pe na wenze te mais Nzambe apesi biso yo ofele topesa ata merci ya pamba la famille. En tout cas bana mama toza wakaka pona makambo toza kaka awa pona sujet pona analyse kaka ya la baronne mama ya YouTuber mwasi ya boss Jimmy Belao bandeko bana mama toza kaka na sujet na ye parce que à l'actualité na biso ezali kaka ye mama ya Arieta la star qui dérange YouTuber qui dérange TikTok, Instagram, to s'abonner, to partager pe na Instagram il y a la star nabiso bébé Arieta de Jésus na TikTok kuna azali Arieta Belao na Instagram azali Arieta Kikuli to soutenir ye et que ça la biso bien makasi la famille en tout cas na côté la bino moi vidéo mukebo luka ko yoka la baronne aye ko loba ko contredire na ba bazo ko loba que Jimmy Belao boss azana mwasi na ye bandeko siko mwasi yango ti kala na tozo mona te place azoya ko exposer azoya ko loba pe ko contredire Karine Mokonzi la baronne ma YouTube a contredire que non mobali ya azobetela tolo na réseaux sociaux azali mobali na ngai tozo mona te bandeko ba moi yango toza na kokende banda Karine Mokonzi na boss Jimmy Belao bazo milakisa na kati ya réseaux sociaux nanu tosi tomoni te ke mwana ou bien mwasi aye ko déclarer que non nga nazali mwana na yo bien nga nazali mwasi na ye tomoni yango te bandeko totikaka motema mabe totikaka motema mabe parce que bokomona ke tellement ezali Karine mutu azo sala makambo oyo mutu azo bonga vi na ye ezokende liboso olie ezonga sima me azokende liboso donc bozo kamwa eloko bozalaki nango kutu bozelaki nango te bozalaki pe sir nango te subitement bomoni kaka ke bu Karine mbala moko kaka libala ekufi mais tomoni lakisi biso susu mobali mususu donc bozo supporter charge oyo te bozo kokango pete komema charge o mikumba oyo yango ezo sala bongo bozo loba n'importe quoi bozo loba neti kaka ba perroquin neti kaka ba chaku bo loba n'importe quoi siko ye moko pe ayaki ayebisi bino alobi siko soki azalaki na mwasi ndenge nini mwasi wana ko linga ke abima te po a défendre mobali na ye aloba ke nga naza mwasi na ye ngai yeyo tomoni yango te Jimmy Belao ye moko soki azalaki na mwasi ndenge nini ye akoloba ke no na banda ko lakisa na kati ya Karine na banda komisala ba video na kati ya Arieta ke nga naza papa na ye donc azosala oyo nyonso papa asalaka na mwana azosala oyo nyonso mobali asalaka na mwasi bandeko totika nde motema mabe en tout cas nazotiela bino na kokwakola mingi te na kokoma pe perroquin te na kokoma pe tiaku te mpona loba ebele donc bino nde bokoloba pe ebele na bacommentaire bopesa pe baargument na bino pe esalaka bien en tout cas baconseil na bino pe esalaka bien soki la baronne moto aza na erreur aluka kokorge pe soki biso pe tozoloba pe na pamba pe na erreur bokorge biso tozalaka wana kaka po topesa na baidée
oyo aza ayebi ke ayebi akoko loba ke non nga na yebi mwasi ya boss Dimi Belao na yebi ye azana mwasi donc nyos o eza bakosa leka lolenga azosala ngo na Karine Mokonzi donc akosala wa akokende akotika ndenge bata réseaux sociaux bazokoloba ke non mobali wana kuta kotika ye azo exposé ye kuta azolakisa ye te ye nde moto azokotingama azokolakisa ye azolakisa mobali alingi na ye te bandeko. En tout cas, toza na monde oyo na 21e siècle. Mutu nyonso azoyeba mabe na malamu. Mutu nyonso azoyeba pasi ondenge toza nango tozokini nango na monde oyo toza nango. Na nango akoko sepela akoko ndima ke ndeko ne mwasi abanda komatela ye boye lokola Karine azo exposé Dimi Belao ata balobi ke mwasi wana alobaka te azalaka baba azalaka na suka mboka. Est-ce que azana bandeko te? Azana basemi te bokilo bazate bo bamona bayebisa ke tala kuna mobali na yo akebala mwasi mosusu mwasi yango pe aza influenceuse na kati ya réseaux sociaux mwasi yango donc bayebi donc mwasi yango afana na ye kaka bongo alobaka te abimaka te bandeko. Est-ce que boko pe mayele te boko mona yango pe te ke y en a quelque chose qui ne va pas ici hein boko mona pe te ke non mobali o seka ye na ndenge ya bien avant normal abatami te pe amilakisi boko mona yango pe te tellement tozaka ka bato mitu esi epeta biso tozanga keloko koloba na place oyo toloba ke topesa conseil obie tosepela na moninga na biso olenge azwi topambola ye akende liboso mais non biso toza wana kaka sujet moko ya monkeri tellement ezali Karine fu toloba oyo tokomona ke ezosemble biso bien tofinga ye tellement alinga mafinga donc ya donc azo mériter respect toloba n'importe quoi te la famille to changer moke monde ezo changer mundela zo changer mokili na ndenge moko na vitesse biso pe fu to changer tozala ka wana kaka tozela kaka malheur ya muninga tozela kolela mutu et après bokosala nini eza bien te tosepela na bozwi ya mutu tosepela pe na esengo ya mutu tozala te wana kaka tozela kaka ke mutu azalaka na mawa azalaka mutu na pasi azalaka mutu na kosenga azalaka mutu na lolombo te bandeko totika ba caractère wana eza bien te mobali mutu alingaka mwasi du fait que apesi corps âme na ye et pas à la baronne pourquoi pas yo pe kuna luka ya yo pe boss Dimi Belao pe akomonana mais tika to leka nzela to kende la baronne la tête haute kende no liboso en tout cas bozela zotiela bino bandeko bo luka ko yoka ndenge la baronne azo zongisela ba o bazoko loba ke mobali wana azana mwasi boyoka réponse oyo la baronne azo zongisela bango boyoka ngo biye bo fungola matoi parce que qui monte ma bien na communauté na biso eleka ndelo to biso se to pesa ngo kombo nini en tout cas kombo pe ezanga nango en tout cas to landa ngo ensemble na bino mona batebele babaki ya mobali bandana banzo publier na ba famille moi ce ba ya bomoni déjà ba ye famille moi ce bomoni ba ye o te Karine azo sala baise Karine azo sa baise ba yo kanina moi sa boss ce que so to kanina moi sa boss poto sa baise bon famille moi ce pe ba on dit mape buseme ki na ba onto bokilo ba ngo ba mona ki na internet na film sos famille moi ce ba aussi pe ba mona ki mobali ya mona na biso film ora journaliste azo la tra ba chaîne tina azo la tra ba bagini ba vendre na chambre ba zo filmer mama boni kindoki pour famille ni ndi mabongo franchement on a quoi qui mutema wa bina lokuta asana mwasi siko mwasi ngo banda banda kuluba non banda banda kuluba tili lo to mona mwasi te laisse tout le monde a moi cité tout le monde a famille a moi cité tout le monde a tout le monde a sur les réseaux sociaux baké ngande moi si na ye botika mobile nga azate sikonde ni bino bolo bakaza mbali abatu sikaza mbali ne moi sina za wapaze lima et lo que ça qui me tema mabe beaucoup kandi ko supporter te ke moto na lo fiofio penza ko mobile Karine Mokonzi franchement bazokoka ngote eleki kilo ka Karine Mokonzi moko o mal répété kaka ka moko na ya eleki bango kilo ma chérie yesu akane bongo aloto alokotaka na sa tomboli liko ouais kaka moko mususu te kaka nga moko oboyebi kanga ngandi na koma mama lo fiofio oui
so ba bisi no bo sambela bolingi o sambela te bolinga make up na ba français milai bo ila bato nga na zala mukanda ya ebo mukanda isalani make up isalani biso yo balingi biso sa make up nga kutu mobala linganga kuti nga na racine nga mabe na moto esi kufi choko ezobo ekota na poso bouton elongi mobimba do po mona ke ya nzambe so alinga sala ya atala bassin te ataka mopende te atala ventre plat te nzambe atala make up te atala na perruque te azotala tate ke wana mukando za na nationalité te ngebe nyonso wana atalaka na ye te bino mo botaka bavideo nanga botaka na ba 10e mwa nde nakoma eloko ya likayapo na lelo bino mo bomona changement te bamama bakongole boyoka soni mpe bosilamaka avec toutes les respects so omoni motu na mokuse papa orieta boni leka nzela botika babisenge ya azani motu asoni bino mo bomona ede yake ti opesi ye mbota okokoloba te po azani motu asoni donc nde eza na so ye naloba te bos mpe nga kabela baombongo eya mabe te mais quand même batala na façon yaya okokutana na motu kambala mo boye te. En tout cas, la famille, pardon, la famille, en tout cas, bon moni, en tout cas, yango wana bon moni bat balingaka Karine pour la vérité na ye, bon le baki bolingaka ye pour na nini, clochard wana azalaka boy. En tout cas, balingaka Karine to lingaka Karine parce que azalaka simple, alobaka vérité. Abimisaka posa na ye pe akosaka te boyoki wana place akoti gauche droite alobi ke lolenge bosa kutaki na racine na ye suki na ye ekuba na motu asi anjuluka kutu mafuta kutu ezosimba kutu na poso te elongi kutu babuto kutu elati nango nzoto mutu aye sikoyo aye kosukola ye yango boyobi ke mbongo ezalaka mokonzi bandeko na vi tokosana te nazokosa bino te sambongo bandeko tokosala eloko moko te oui ya ebele te eleka ebele te mpo koya kobosa na bolamu na nzambe mais quand même ozala na yango po bato bapesa mpe ata mwa dignité mwa respect bandeko Karine azoloba ezoba na fond du cœur na ye c'est ça biloko nzambe alingaka yango wana moto aboye nzambe apambola ete ndenge nini nzambe akopambola ye parce que azomona motema na ye azofungola motema na ye azobomba azosala sembla te ke aza nango donc azoloba posa na ye ke azalaki nango te azokoma nango nzambe azopambola ye moto aboye. En tout cas, botika bravo la baronne. Ozalaka vrai yango nalobaka Karine azalaka vrai. Mais ma bena bateau ya kutana na bango nyonso bazalaki ba faux. Mais le seul mutu azalaki vrai azalaki Karine. Bo moni ndenga azoluba. Poso ezalaki ba oyo mususu ba réseaux sociaux yo. Akoya na matalana na ye. Akomilakisa ki déjà okutaki nga nazalaki nango déjà nazalaki mais or que Karine non. En tout cas, maman tombo amana okene liboso bango baloba kaka wana yo ozokene liboso nzamba moni non natindela ye moto pe azana mwa quelque chose parce que balobi ke moto abongaka na sima ya moto Karine ye wana pose komi sembe Karine ye wana komi moto akoseka Karine ye wana komi bozo mone pe na ba émission bazo benga ye Karine akomi koloba na esengo azo défendre pe bozo mona ke non azali pe moto bandeko Karine Deborah azalaki bongo azoloba ke oui nakopesa contribution oui bien sûr donc nakoyebisa boss donc mobali na ye bandeko en tout cas mikitisa nzamba tombola yo se Karine mokonzi bino bolobaka Karine azana mikitsa yebi pe nzambe oui muta kosa te soki ezalaki ba fille oya internet aba matalana kaba mona ngai na zabo komi kumisa orke kuna na kuzu azana yene eloko wana te me ba mona ye karake azana ngo ba mona ke atambola ka bien ye azoka mibali ya bien ye azana bambongo ye asalaka bien ye bafuta ka yebe matala na bandeko na kuzu ozolela ozoluka même peut-être mungwa ya pamba na ndako na yo ezate
bana peut-être na ndako na bango pe ata chauffage ya pamba na malili oyo toza nango eza te, mais tellement moto amonaka bandako na biso nyonso azalaka te okoya wana donc po bamona yo ke yo pe oza kaka tellement moto amikitisaka lokola Karine aza te kaka ye amikitisa bamona kaka Karine moto aza moto apasi tika nga na mibimisa grogodo na milakisaki ngai koto oyo naza bien okomona wana banyonge tonda yo na leta mwaye kuto ozwa ata nyongo boye osomba ata kiti ya kofandela na ndako eza te kiti etoboka chauffage kutu na ndako na malili oyo bana baza nango te mais okoya kaka tellement moto azomona bandako ya moto te moto na moto akobima tellement poto moto ayebaka 4 kwa ndako ya moto aza te moto na moto aza na esika na ye ale bomilakisi na bareseau sociaux ngai naza boye ngai nasala boye ngai natonga boye ngai nasala boye bandeko bofanda na bino Karine Mokonzi aleki kaka la baronne mama ya YouTube afanda na yo umela maman ya Rieta qui coule la star qui dérange les réseaux sociaux en tout cas oya ko boya asala mokili na ye parce que nzamba azomona déjà komi kitisa Karine azomona déjà donc posa motema na ye ezalaka nini azomona déjà ki azali na motema mabe te mais batu bazana ye kaka ki motema mabe ezala sali bolamo bazomona kaka mabe ezala sala asali mabe ezobakisa makaka yango wana na tina mabe wana bino bozobwakelaka ye nzambe pe azomatisa ye kaka nzambe na pembe na ye azotindela ye batu ya malamu pe batu ya bien yango bozomona azokosala oyo ya minene akosala susu ya minene ya koleka parce que aza na ebandeli akosala susu ya minene balobi esika oyo bakitisi yo esika pe bakotombola yo donc na réseaux sociaux bisika oyo bokitisaki ye na bakombo oyo nyonso bopesa ye na oyo nyonso bolatisa ye oyo ezalaki na ye te pe ezalaki ye te mais nzambe alobi me nonga nazo efface nyonso nazo efface yango nyonso nazo taye saint liboso na bino bata mokili te mais saint liboso na ye moko nzambe oyo asalaki mokili na se pe biso bikelamu na ye ekoki kozala te communauté moko boza wana kaka bozozelaka mutu moko kaka ndeko na bino moko donc ye kutu kaka aéchoué po bino bobeta maboko ezalaka te eza mabe donc mutu wana il faut abonga te donc ye kutu vi na ye asepelaka te donc vi na ye azonga kaka na zéro donc azalaka mutu azolela na réseaux sociaux azalaka kaka mutu kaka kabelanga pesanga boye donc bolingaka ye azalaka na vie wana po bino bozala wana bosekaka ye kaka bolobaka kaka oyo mutu asengaka bisenga bandeko donc bopeseka bakombo kaka ba cagnotte donc ye azala wana bino bosepelaka bobetaka maboko asengi cagnotte asengi asali boye te bandeko nzambe alingi bongo te bochange soki bokochange te bokokufa bino kofungola parce que bino moko bozomona ndenge Karine azomata po ete ya bino ke non na vie jamais kotiela mutu point jamais kolobela mutu na ndenge moko ya haine oyo ezowuta na se na motema na yo oyo ye aza nango te nzambe akosala akobalusango na minute donc 6 wana ekoma 9 yango na bomo ya Karine 6 na ye ekoma 9 4 na ye ekoma kiti yango wana afandelaka c'est ça na vie mutu nyonso mona ye kaka aza mutu aza pe capable akosala oyo sali ye pe akosala ngo bomoni siko asote première aleki bato ebele na kati ya YouTube nalobi bato mais bato nyonso te majorité mais minorité te donc aleki bato ebele na kati ya YouTube mutu akosa te bandeko po na vie en tout cas mutu nyonso zoye kaka aza mutu nyonso komona ye te kaka ke aza pamba comme nga na leki comme nga na zwi lelo ye lobi akozwa te lobi ezalaka ya nzambe lelo eza ya yo mais lobi eza ya nzambe c'est ça en tout cas la famille nazotika bien j'espère bokolanda ngo na bokebi boyoka oyo Karine lobi parce que azoyebisa ba oyo bazoloba ke bazoloba ke boss Dimi Bella azana mwasi siko mwasi yango banda kala wana ayaka te complice oyo Karine akoko sala na mwasi donc mbanda tokolo ke disons mbanda
donc mbanda atika mbanda a poster na mobali na ye donc mobali na ye bazokende donc amona wana pe afane calme donc motema na ye tout à coup même pas aya ko répondre pe même pas aya pe atana ba émission montaire ko lobake non Karine wana mobali nanga e boye botomoni yango te mais bino boza wana ko sala ka ba émission ka ko lobaka kaka Karine wana basali cop na mwasi adimi po basala boye ke ye asa mwasi est-ce que vraiment ils en a sens bandeko ils en a sens ata balobi ke mwasi wana azala alinga mobali na ye makasi ye amemaka mobali kana abondelaka mwasi mobali wana donc atika ne mobali akende kosala n'importe quoi azwa na ye basi ndenge alingi asala na ye oyo alingi afai na ye wana kaka calme aloba te en tout cas bokosi mwasi na nango basi nyonso bazalaka zuwa moko na mobali na ye surtout mobali oyo olingi okoko permettre te ozomona ye kaka azo exposer kaka na bato na et surtout na Karine Mokonzi oyo ayebana ke mwasi ya réseaux sociaux oyo bayeba ye ke afingaka ndenge bango balobaka oyo bayebi bongo siko atika ke mobali na ye abana komilakisa bongo ye afandi calme en tout cas bokosi wana pensa bokosi pona kolakisa Karine azali mama ya YouTube donc bino boloba kaka bobimisa kaka ba o nyonso bozo bobimisa mais ye azo avancer azo kene liboso yo kotikala wana ka pona kolobaka mais ye azo avancer na ye etali bino moko en tout cas mokili ezo changer to banga nzambe en tout cas la famille nazo tika bino e boza vidéo na biso la chaîne surtout to partager to aimer to s'abonner et ko sala biso bien makasi la famille merci bolanda na bokebi pe bolanda message oyo Karine Mokonzi ya wuti koloba ezali vraiment message moko très fort en tout cas to landango na bokebi et ko sala biso bien merci la famille nazo tika bino bye bye c'est Noela TV.